Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka e Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka. Na kombe tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani. Omoni biso bana na yo bana banganga Nzambe. Lokola opesa biso fête na biso le 15 novembre. Le 15 novembre ya mbulo yo est coïncidé na année à centenaire. Et puis 70 ans ya kobota manao tata Molimo Santo na veste na yo ya misato. Ndengo ezali awa. Yango wana lelo ndenge moni tosali marche joyeuse ezali avant Gout nano ya fête na biso po ke toyebake fête ya mbulo yo ekozala makasi mingi. Donc pour tous les komata makale kotikala. Donc pesa mbwa boyi. Yango wana pona lever des rideaux ndo moni biso lelo toye ko sepelisa yo tata Molimo Santo. Po yebake bana banganga Nzambe partout na monde bakomata le 15 novembre pona kokumisa yo pe kotonga Yerusalem. Likambo na nina loba ezana deux volets. Premièrement, na kolobela tina ya date le 15 novembre parce que mituna ezali koya mwa mingi na batu. Bazo tuna biso le 15 novembre est-ce que ba événement ni ezalaki. Deuxième volet de toko senga et pas tata Molimo Santo et tali biso bana banganga Nzambe. Na premier volet de tolobi ya date le 15 novembre. Toko bandana no
le 15 novembre 1996. Et là qui date oyo papa Fumambanza papa Jalunga na Kiangani akoma kila Kinshasa. Asalaki 11 mois kuna. Akendaki pona ko éviter bain de sang ou il ko salema na Kinshasa na arrivé à Afdel. Donc on a pu aller le 15 novembre 96 to ba yango. Deuxième le 15 novembre ils allaient surtout oyo pesa melibiso bana banganga Nzambe. Ils allaient le 15 novembre 1952. Nandaku ya papa Alphonse Kinyuka kuna ndesika papa Simo Kimbangu abimela ki papa Jangenda pe ayebisa kiye okosala accident pe makila na yo ekosikola moto mundu. Alors banda le 15 novembre ti komaki pembe na date wana kindeki na Boko na Brazzaville asali beko na kozonga na ye ayaki na batumi bale papa Somi David papa Watula Mathieu tanga kumya Kinshasa de papa Tende Félicien autaki na matadi yaki kosomba mule ayeko yebisa papa bo papa ngai tango ekoki na lina zonga matadi papa mfumalonga yebisa alobi bon ngai pe nazoke na chela comme ça tombe bien okota na kamina ngato kine nzela moko papa Tende Félicien alobi en tout cas sepela ki mingi papa kine papa nzela moko donc nakata camion bazaki bango mitano ndenge to yebit parce que ce chauffeur na papa Jean Kalambwila na papa na batumi satu na bitu kotanga bazaki 5 des accidents et salemaki na lukulu. Donc historique nyo se toko katanga toko na fête kwa na lobika na mokuse. Donc accident wana annonce nango ezalaki le 15 novembre 1952. Pona oetali susu le 15 novembre to tangi na ba mikanda na yebita supe coïncidence. Donc le 15 novembre 1969 ezalaki na ba monsieur Misato o na latanga ba kombo papa Ailen Binen na Charles Canered na Neil Armstrong bango bazali ba astronaute américain. Donc ba kendaki ba komi na sanza ba komaki tout juste le 14 novembre 1969. Alors un jour après nde kuna ba monaki moto mwindo toyebi ke awa na mabele tozali na mopepe tozali na mopepe mais na sanza mopepe ezalaka te. Alors pona kokende kuna il faut bolata ba pareil bascaphandre bolata bascaphandre mais tant bakomi un jour après date nini voilà bakomi kuna bakokuta moto mwindo azali na scaphandre te ndenge bango balati pe azotambola librement nde bakangaki photo na date wana ezalaki le 15 novembre 1969. Alors bakiti basali ba recherche ti ndenge bayaki kokoma pe na Kinshasa bakutanaki na papa Jangenda epi veste to elamba oyo bakangelaki photo na likolo yango pe kaka tango papa Fumalo papa Jangenda kile na présidence tenyango kaka yango na lataki. Donc ezali kaka papa Simo Kimbangu na boye na mibale ina komba papa Jangenda nde asalaki likambo ezaki le 15 novembre 1969. Wana ezali makambo itali date na biso le 15 novembre. Pona o itali demande na biso bana banganga Nzambe. Papa tokomi pembe na fête. Tango yo tozotonga Yerusalem. Ya liboso tosengi na banzoto na biso bana na yo zala kolongano. Ya mibale maboko na biso ekauka te parce que kotonga Yerusalemi ezotongama na mbongo ndenge lobaki na 1921 mbongo na yo bato ezali biso bana banganga Nzambe ya tosengi ba maboko na biso ekauka te po totonga Yerusalemi opesi biso pe musala kotonga ndako ya biso bana banganga Nzambe kote ya Nzanza bisati nde tosengi kaka makasi na yo elata biso po ete tokokisa mikano nyonso oyo opesi na biso nde kosenga na biso ya suka papa tokolo babonde totangaka na Bible bana Israël tango babimaki na Egypte batambolaki nzela bazoki mibeko liboso na ngomba ya Sinai bake avant bakota na mokili elaka nde Moïse rappelaki bango liso mibeko nde totangaka na Deutéronome 5 1-21 mais na tango wana se retrouvaki devant batu oyo bazalaki te tango babimaki pena na Egypte mingi ezalaki bana oyo babotamaki na nzela. Et puis, nous avons la Bible, nous avons tout en Égypte. Et nous avons bato mibale,
nde bakotaki na mokili ya Kana Yoso na Caleb nyonso bakotaki etalaki bano babotamaki na nzela. Alors biso bana banganga Nzambe pe tozali bano tobotami na nzela nde tosengi ke biso banso nde tozali ya papa kotisa biso na mboka sika po te tosepela na yo libela na libela yango tozalaki na yango tosilisi na komba tata mwana pe tata molimo 30 topesi maloba epai papa de la ville. Bana banganga Nzambe oye! O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo biso tokokende na biso molai te pamba te ngonga ya liboso yango wana. Tata molimo santo Nzambe mokeli tozalaka na esengo mingi pamba te soki ezali nango na batu oyo bazwa mosala ya kitoko ezali biso banganga Nzambe. Me banganga Nzambe oyo baleki na kompani ya bien oyo bazali na patron ya bien ezali biso banganga Nzambe ya kimbangiste. Malgré tango batali biso on dirait neti biso batutoleki plus pauvre. Mais heureusement mwana na yonkolo Yesu alobaka yango déjà heureux les pauvres en esprit. Point de citation. Yango wana papa to pesaka merci mingi na ndenge biso bato toyebaki na biso yote me yo oye kozwa biso otia biso tozala basali na yo tosalisa yo na komema kombo na yo wana topesi merci pona oyo etali bana na biso ndenge basengi nzoto kolongono ofongolela bango kasi eloko kaka ya pasi papa bana na biso mingi basali nanu kotepa tepa bamosusu par manque de conscience tata na mama bakoki kozala bien mais ba oyo balingaka biso te bake kozwa milimu ya mabe basopi na bana na biso. Bana na biso bakomi ba miyibi, bana na biso bakomi bandumba, bana na biso donc presque toutes les qualifications oyo ya mabe eyeko kweye na bana na biso banganga Nzambe ezali ko sala biso pasi. Bana na biso ya basi oyo babali banonki mbangiste bakoti na boloko bazali ko souffrir. Ndakisa papa ngai na monaka limbisa ngai na cité kombo tangu tozalaki na mwanda papa ntanda mfwa hunu oya komi pasteur de territoire ya Loma na Mbanzangungu abalisi mwana na tata moko ya misioni lokola mama bandaki kobela mwana ake kozwa bilamba ya tata na ye papa pasteur ntanda mfwa hunu akende kosokola mobali na ye azwa teni pastoral ya papa ntanda fauno atumbi yango. Papa tala ndenge bazali konyokola biso bana pona nini tango bakotala kibobola ya biso batata ali bazali komi pesa n'importe où bazali kobosa na keto zali na nzela ya solo kasi papa limbisa bana na biso limbisa pe biso batata na ba mama nganga Nzambe soki mabe oyo ya biso ba parents yango ezoko sala ke bana batepa tepa papa limbisa biso olimbisa pe bana na biso okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen. Kimbangisme oye bana banganga Nzambe oye tata mwanda velela bana baku bakuba mene muwandi ngaku mudiao tukulombele wa bakafulu watusikidikisa.
Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Bana Banganga Nzambe oye. Banganga Nzambe oye. Banganga Nzambe oye. Eunoi. Embazi. Bilongo byakuloye. Yangalala. Esengo bien sengote. Qui est ce voca, qui est ce quoi? Tsai voca, tsai quoi? Na komba tata mwana pe tata mulimo santo. E pesinga esengo. Pona nini makambo nyonso bolobi ezali bongo. Le 15 novembre. Makambo mingi esalama na mokili. Kati pena lingomba na biso teke bolobili yango ezali bongo. Mindele wana tango baye koluka papa ava bakoma liboso batonaki awa na mokili oyo balataka bakosi banani tango bokende kaka na Zaire tango baye pe bakutana na papa alobi ndenge tomonelaki yo ndenge pe olateli esengo bi esengo te na sanza mopepe ezali te me ye kaka na bakosi na ye aza kovivre ndenge moto mwindu na sanza ayaya kambo te me likambo esalaka batata na biso bapasteur esalaka bango pasi mpona nini okomona boti soit 5 même 9 soki combien mibale kaka misatu kaka baza kolanda batambi na ye bapapa basepelaka mingi batika na bango nzela balandi banzela mosusu biso tozali bana nzuka tata Kimbangu molimo santo aye kokulotire makambo nyonso kasi oyo tozomona na bandeko na biso yango te tiki nzela bolandi nzela mosusu batata bakoma koloba kaka oboti mwana kasi oboti mwana te soki tata alobi bongo eza malamu yo bongisa motema na yo olanda oyo tata alingi parce que soki olandi nzela mosusu donc tata aza na mpasi na motema soki tata abiki eposition yo mwana ekozala ndenge pasi na pasi yango foto te yanaka toza ebele Yesu tulubi ke bana banganga Nzambe pro ya Nkamba. Nkamba ekotonda tebe ekotonda. Vous allez belé. Tobik samili mona biso. O tozoko yokela ke ezanano ekomi pene. Bilembo ezali komonana. Etikali kaka Nzambe akata likambo na ye. Ba provocation ekomi mingi. Ske likambo eza koluka nzela. Nzambe tango kokata mokano na ye o bakobika babiki. O bakotika pe batikali. Eske likola toza mokili mobimba. Biso nyonso tokota likolo? Moni
eza na bato bazala bilembo bakokota be mususu place ezali te. Tato fingami, tato tiolami, biso toyebi ntina likambo. Pona nini tolandi tata Nzambe nkolo Yesu na tata Molimo Santo. Tango basalaki biso bato. Bato boni bazalaki wana. Bisatu? Tanga bango. Nde basali moto, hein? Tata Nzambe asalaki nini? Asali nzoto. Mwana asalaki nini? Atie makila. Molimo Santo asalaki nini? Nani ayusibino pesibino nani apesibino mayele wana? Esike nazaka tango nyonso. Bobo suku leloyo Nzambe abengi okufi. Tobike mama suki akufa kala zakona. Koko besuki akufa kala azali kona. Tata suki akufa kala azali kona. Bande ko mususu bakufa azali kona. Siko suki okay nani akoyamba bino ya? Yo moko moto yamba ka papa. Yo moko moto yamba ka papa. Bangote. Musola ben pesa mu mayele. Na bene yake katuka mayele ye na mungu vo. Kimbangu soye. Para Banganga Nzambe oye. Papa Ogolimbi Sangai. Le 1er avril 1478, les Américains bazalaki na réunion pour na mboka na bango. Oui. Yo tata simu Kimbangu kiti ba panzani. Olobi bo banga te ngai Molimo Mosantu. Nazana ba kombo misatu. Kombo na ngai ya yambo simu Kimbangu. Kombo na ngai ya mibale Diangenda Joseph. Kombo ya misatu president oyo akokita na Congo yende akobimisa yango tango président Mobutu aye alobi recours à l'authenticité. Kombo na yo tata Simo Kimbangu kasi tango Mobutu aye kombo na ye bakami Simo Kimbangu kiangani tango ba Amerika bayoki ya Molimo Santo azali nako Bongole meso papa mayel tozozwa yonde ozali kopesa biso maloba oyo yemei papa dangenda mutayebisaka biso ya mwana papa yo wana tata Simo Kimbangu ya siki banda na 20 ya tini mokolo mole Est-ce que Zalaka? Ngai zakolia mfumo na ngai awa kwa bon na komba tata mwana pe tata Molimo Santo papa Simo Kimbangu kiangani papa bande ya mokili ozalaki Bible le bila so bien ozalaki
banda kotamba likolo ya mai avant osala mokili même ntango kolo yesu ayaki ozalaki yo moto omemisaki kolo yesu na ekulusu dans simo de sirene ezali kaka yo kombo na yo ebanda kotangama avant kutoleta nzoto mbalo mama kipa vita na ngola abanda kotanga kombo yana donc yo kaka ozali bikeke na bikeke papa moyo bomba malisoto ezali te toyebi yo likambo oyo tata yake kosimba tata pasteur hein? Mwana pasteur akoma pe pasteur nso place wana ke kosimba bamindele basali réunion na basalaki toluka esika tokende kobondela po Nzambe akanisela biso pasi eleki mingi bakei tango bangi kobondela batala moto moyindo abimeli bango moto moyindo tango abimi bamindele batuni soki batuni na anglais à répondre batuni na français à répondre minoko nyonso à répondre kasi ye tango alobi na kikongo mondele moko aza koyoka te mole likambo esalaki bango pasi ti ya mibimisi ye moko nazali boye na boye na boye esika bamonaki likambo oyo eke epai mosusu me biso kolo likambo toujours négligé biso toujours sosola toujours kolanda yebaka ke likambo zo kolanda eza monene au plus tard ekopesa esengo na mokili mobimba tosilisi boye na kombo tata mwana pe tata wali mosanta amen Kimbangismo oye Bana Banganga Nzambe oye toyoki te tokozwa mayele tokozwa te tobongisa maboko totonda maloba mosantu pa secret oyo baninga mususu bayoki te me biso tozwi yango avant goût parce que toyebi ke le 15 tangu tokozonga awa mokili mobimba ekozala benda bika na mokolo wana totonda maloba ya Yawe okombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo nayebi ke mokolo wana oyo tolobi le 15 novembre kotambola ngombe bokoya nango ya nkunki ezali ekomonana
sikoyo va bakumisa bino nkungi suke bibi bato nyonso basepeli bokoka déjà bokoyebisa bango baza na mosika. C'est sûr pe oyo baza kozwa belili oyo bakotindika yango ekende partout. Nga nasengi nde nkunki wana ndima bino tobondela na kombo tata mwana pe tata molimo santo tata Nzambe nkoloisi tata molimo santo bobatela biso na butu bobatela biso bamoyi mobimba eza mokolo pe maka oyo ezali biso tomipesa mpona mabondeli mokili mobimba bokoyoka kolela mutu na mutu pasi eliki tokende susu wapi na bino ne lobiko ezali botiela biso kimia ya mokili mobimba tobonga apamboli ezala kati na biso na bana na yo bamipesi nawe bamipesi te récupérer milimu na bango bazala bien yango tosengi mpona lelo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Luenda Gambote. Luenda Gambote. Merci pas journaliste. Kombo Nangai Charles Kisoloke le Mansieto. Nazali vice-président général ya lisanga bana Nzambe. Na mokolo lelo ezali avant Gout ya fête na biso. Pamba te fête na biso le 15 novembre nde lelo to sali marche joyeuse. Bana ko laksa ke ya mbulo yo en tout cas mote kopela. Nde to pesinano to sali lever des rideaux ya fête na biso le 15 novembre. Message na ko pesa na bana Nzambe ya mokili mobimba. Na kanisi bolandi ndenge tata molimo santu alobi. Donc le 15 novembre yo biso banso to sala nyonso to matana Nkamba yeli selemi asika peut être sepelisa tata molimo santu surtout que ezali année ya centenaire pe 70 na yekoki to sala makasi to mata biso nyonso na Nkamba yeli selemi pona to tonga yeli selemi tozo mapamboli. Merci beaucoup. Merci.